Votre parole au nom de toute la famille, parce qu'on dit qu'on adresse à celui qui est en fait et il ne faudra pas saisir. Donc parlez pour ceux qui vont vous. Pense que nous avons perdu quelqu'un de grand malheur. Je passe donc la parole à la famille au responsable pour venir faire son témoignage. Nous sommes en train de courir après le temps s'il vous plaît. Votre parole au nom de toute la famille, parce qu'on dit qu'on adresse à celui qui est en fait et il ne faudra pas saisir. Donc parlez pour ceux qui vont vous. Merci pour la parole que vous m'avez donnée. Au nom de la famille, je crois que votre travail seulement en 1969, il a embrassé le service militaire jusqu'à nos jours. Notre aîné, notre frère, notre beau-fils et beau-père, un monsieur du il a toujours été devant lui. Et pratiquement, je n'en vois pas un seul où il a été décidé. Et ça, c'est le respect de mon cœur et moi-même, je suis un exemple. Donc, c'est malheureux, c'est béni. Ce ne sont pas des moyens qui ont manqué pour que cette fatalité nous arrive.
Je crois qu'il y en a qui se sont dépensés. Si nous en avons, la volonté de Seigneur est là, et on ne peut que je vais croire aller dans le détail, certainement que je suis un combattant, bien aimé de tout le monde. Je ne sens pas le témoignage aussi. Je disais encore merci à vous tous qui avez été les siens dans les fonds. Amen.
Non, tu ne dois pas des téléphones aussi. Il y a aussi autant de problèmes. Mato, bonjour. Bonjour. Bonne matin. Belgique candidat patron na oya kufeli noko na somo iko matanga kolo bandini Merci beaucoup, Maman Top. Il faut que bonjour. Comment il faut pas évoluer dans un candidat patron à bouffer les noms na évitez-moi le loba ou le bezali. Les deux de la police nationale congolaise sont services employés par la Sénat suivi par Merci beaucoup. Marie-Jeanne Bololé Bazarana. Marie-Jeanne, bonjour. Kanganam TV Nayo. Marie-Jeanne, bonjour. Comment est-ce que les lana Belgique candidat pour la loi après nous connaît? A évité que le bandit dîne. Accompagner Belgique. Donc, maintenant, il faut vous engager. Vous pouvez vraiment assister à tous les près et de loin. Merci beaucoup.
Bon, si vous prenez un bateau, il va l'enlever, tu vas y ramener un bateau. Tu conseilles de couper ça. Oh non, vous allez me conseiller de couper ça. Qui est beaucoup à donner la loi ça de ma femme. C'est tout. Bolongola te siko pona batu bayete bolobini te. Bolinga ka te eloko nyonso na esika eloko ya koloba ya kosala kobenda makambo te likambo kaka ezala botika makambo wana. Oyo eza matanga babengela ngo motu te ya l'invitation te ezaka porte eza polele. Oyo alingi kokota akoti. Oyo akona pe akota te akoti te. Kolinga te oje pona nini ayete. Voilà. Merci. Qui pour assister, tout ça qui lobby na pays mortuaire et puis lelo toye pour assister na dépouillement ça nous autres na morgue et puis qu'on na enterrement place ni misami pour entrer na enterrement ça on peut ça on tout ça na ba étoile papa iboutuye wana et puis d'autres artistes ça na kuna parce que corps na nous limité corps ezobima bientôt. Yango tout ça nous voyez éparpillé. Oui, papa, cette question n'a pas posé l'artiste. Bon, qu'est-ce bon, yo au monani. Bon pour la obalanda rabattre matapa. C'est là papa Serge Master patron. Conseil nous copier ça ba. Bon, il faut te condamner bango. Non, parce que écoutez. Mutu aza disponible na temps na ye, na moment na ye, na espace na ye. Na intérêt soit na makambo ya za nango vis-à-vis ya muto ya landi. Hein, vous comprendre hein? Dans l'essence. Peut-être biso toza awa, eza na ndeko musu ake makambo ba bengisa ki elemsu na ambassade. Eza na ndeko moko ake na makambo ba bengisa ki elemsu na makambo na famille. Eza na makambo ebele o bato ba koyi koza na ngo. Kozanga ndeko to mutu na matanga eza kaka teke mutu wana aboyi koya. Il y a un empêchement et qui peut se présenter. Donc, biso ba oyo toye to mona naka to l'équipe ba oyo ba mona naka te na elo côté. Mais peut-être biso to se disponibiliser na ndenge na biso. Bango pelem sous indisponibilité et pesami par rapport ya oya au sala. On ne les condamne pas mais eloko to yi ko lobaka ya malonga ezake toye ba banso mbila ete la kesika nyonso. Lelo ekoyi koyelanga lobby eko yela oyo wana lobby eko yela oyo wana alors tangu yo omona naka te mukolo yo eko komela yo omoni te ke oko yina batu pamba oloba ke no bandeko wana balinganga te nzoka bandeko balinganga na bango yo mais yo nde olingi kosangana na bandeko te parce que yo oza minene yo oza yo hein vous savez eloko bombezo bo mabiso ba mingi eza kibongai na star na star donc na kosangana ka te na bango donc bango na ba eloko te donc na danger or danger za mu pepe danger za nzambe mbule betaki dernièrement awa nzamba la kisiki a danger banda ko echoli na ba poto to moni batu ba ochola mituke echola donc cela veut dire que muta danger za nzambe biso tout on a biso rien on peut pas pamba so nzamba retrait mu pepe oyo tout kalipe zéro l'essentiel les a c'est joindre na baninga
polobi bimateke bandeko balinga ngate. C'est ça, c'est. Merci beaucoup, Papa Serge. Dernière question, par rapport à Nengo sur le Bambile qui l'a partout. Mais jusqu'à présent, il y a mon copé parmi Bino Caporal Moulumba. Ok. Cette question, il faut aller la poser dans la famille Nabango. Un. Parce que Moutou, avant Azala Moutou Yabatu, Azala nous, donc avant Azala Moutou Yabatu Nyonso, Azala nous Moutou ya famille Naye. C'est la famille qui décide na sort Yande Nabango à Koufi. Ce n'est pas à une association ou à une corporation. Famille à Moutounde décide. Ah, on a vu soit Koufi et tout ça la ligne. Maintenant, bah associé. Pour influencer Bino. La première des choses, c'est enlever les corps de votre frère. Pour que nous kundango net il est loboé. Na mawape na famille l'air monsieur ici là. 2 mois et demi, 3 mois après, ça ne vaut la peine. Donc c'est cette question. Il faut aller la poser dans la famille Nabango et après, oui, autour de comédien. Parce que nous sommes d'abord membre de sa propre famille et la corporation à côté en seconde position. Yangwana et Loko Otokoui Koloba. Merci beaucoup. Merci, papa. Merci. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté
eza mingi te ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo pour na loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu eza plus 243 89 72 bazana bana ebele bazana bato ebele rentrée scolaire yango bana ba orphelin pour batanga yo mutolinga ka ba orphelin ba lia mbongo na yo ko gaspiller te contacter fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Mama Mireille, nde Mama Mireille moi quelque chose à Kebaka, ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tout kaka sana ku soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga bazana bonne santé. Bazo eloka kolia bazo atama ya komela bazo telamba kolata baza na bonne éducation nzamba lobe senga kopesa leke senga kuzwa tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubae ya Thomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa ba orphelin atiaka nzambe musapi na liso. Santé ya bana Congo ebongi mutualité misunga ya femme de fer Grâce Mandela la pétrolière eye awa basa na salle d'opération avec ba appareil ya dernier cri ebongo yo cataracte enyokola na misunga okoza mobange na traitement pe okomona polelemba côté prise en charge kutu polobate otongo nyonso petit déjeuner eza gratuit mutualité misunga mosungi ya bana mboka yo avi occasion ya kozwa soin na mutualité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitwale misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé c'est gagné na clinique misunga oyo ya Grâce Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Oh.
naye na nzili awa naza na Saint Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya vrai oui allez la vue oui okende besoin oui tika sokoza na Saint Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce qu'on s'intéresse. La mission. Si, exactement. Mais ça, ici, il y a un service, ponctualité, respect. Et puis, bango, on la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce moment. Mais ma canicile bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, na jibe. Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mwindo no mayele mo. Ya mundede. Attention tongana yo. Mutu bolongwa te, obozotonga no mobimba. Yango jibe service. Et ça kaka wana kisasa. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingi te. Mokili mobimba. Ah, aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours, mais okomona contenir ezali 6 mois. Papa Julien, yebisa na voisin. Oh, basala bandeko na miki. Na miki na poto. Place ya série ya kocha biloko. Eza epa ya José Baïla. Jibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais.